papa mutuloko la tata mosengo azali nano cardinal na ndenge ya lingomba azali lisusu nkumu oto bengaka chef coutumier aza ancien président ya assemblée nationale na biso baoba ya ndenge wana bakweyaka ndenge wana te donc baoba ya ndenge wana soki yanga kweya biso baverti to bana mboka nyonso tokomona signe ekosalema namonaki déjà za fake news donc na intéressaki na ngo te parce que namonaki signe moko esalemaki te pour elobaki baoba azokweya na mboka mais lokola opesa exemple ya papa na biso Lutumba ayembaki mokolo na kokufa kake ekobeta yo na ngai tomonaki kake toyokaki mbula donc yango wana basini ya bakomo parce que Lutumba azalaki muntu ya Kikongo mwana ni Kongo kinina na mboka na biso toza ba africain à part spiritualité depuis bokoko na biso soki mukumu alingi akweya to akweyi sine ezalaka basine musu ezalaka lokola biso tokoli na bamboka kuna vata foti mona meme maza ka foti yuma c'est-à-dire mai au monde vraiment mai mikolo wana na soki ezobima te mbula tozana ilanga me mbula moko lobi fale beta mambula usanti mambula mbula ilanga après okoyoka baoba moko koyi epesi biso sine la parfois kake to tonnerre moko ekoki ko beta mena elanga to eloko moko événement moko ekosalema étrange na nature nango nyonso ekoyela o ekosalaki biso ba avertir tokomona tango tokoyoka sango ke mutu boya kufi soki azalaki rang na ba ranger o ya ba papa cardinal tokoyeba ke ya solo événement o esalami yango epesi biso signe Noé atindaki nanu mutu atindaki mutu takita na maso atindaki nanu ndeke akenitala tango amonaki arc-en-ciel esalaki ba signe donc tilelo na moi na biso pe papa journaliste ba signe oyo ezalaka oyo elakisaka ki mutu oyo to mutu moko ya munene na mboka biso na bamboka to na kati ya ville to na pays to na continent akotika biso to akokoya to akokufa me ba signe oyo esalemaka na baliwa wana ezalaka ba signe oyo ekamwisaka donc ye tata akoki koyeba ayebisi biso te signe nini kosalema. WS Prod présente la star originaire du Congo, le monstre d'amour africain, Félix Wazekwa. Monstre d'amour. Qui signe un grand retour sur la scène européenne après 10 ans d'absence. Accompagné de son groupe, Cultura Pays Vie, ils seront à l'affiche au Centre culturel de l'Odyssée à Lyon, Pusignan. Où ils promettent d'éblouir le public et de donner un spectacle chorégraphique exceptionnel. Ça va danser. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Très chers amis internautes, bienvenue sur Africa Elengi Télévision, votre chaîne d'actualité, votre chaîne à laquelle vous recevez toutes les informations en temps réel. Et c'est bel et bien votre humble serviteur Shadrach Akanga, les mignons de la presse. Un plaisir pour moi de partager ces beaux plateaux avec le grand maître Moukoulou. C'est avec lui que nous allons entretenir cette très belle tranche d'animation. C'est avec lui que nous allons décortiquer certains aspects du monde parce que Yazali Bongo Moutou Yazali spirituel et Tomika Peko Solana par rapport à la réalité, Yamamba Mokil
le savons que Barimer est ambolaki hier par rapport à la disparition. Il y a Monseigneur Mosengo qui a Koufaki, qui a Koufaki Melelo, tout le monde peut soit mettre réellement. Qu'est-ce qui se passe entre Barimer Rwana, parce que Monsengo c'est aussi une grande personnalité au Azali bon cardinal aussi conseiller il y a pape mais lelo Barimer résultat molaki akufa qui to akufa été aussi marambo ils ont les cas vraiment dans la réalité à mokili to mec un peu au soulango na maître mokulu. Un grand plaisir pour moi de vous savoir très nombreux devant vos postes téléviseurs un peu partout où vous nous suivez et devant vos smartphones. Un grand plaisir. Je dis aussi merci à toutes ces personnes qui s'abonnent du jour au lendemain du Forum Moulin. Ça nous fait énormément plaisir. Merci aussi à toutes ces personnes qui sont branchées, connectées, scotchées en ce net moment. Merci aussi à Berlif Ngamete qui est derrière la caméra. Montréal aujourd'hui, ton assistance me fait énormément plaisir. Merci aussi à Dané Chandou, les Chinois, Congolais, aussi Norfelina NN World Style. Merci pour cet habillement, accoutrement Nayo. Merci à toi, la Rose Verte depuis les États-Unis. Sobo Sepelina Coiffure Yalelo. Bon, remercier directement Salon PMB. Il y a Pino Azali Bongo, frère Nanga. Merci aussi à Josie Kilimba, Romeo, Kilimba, Plik Botal, Swagman, la Rose Verte depuis les États-Unis. Je suis avec Maître Moukolo aussi. Berliv Ngame était ensemble avec moi. Je lui dirai rapidement bonjour, Maître Moukolo. Oh, bonjour, papa journaliste. Bonne santé. Oui, santé à merveille. Donc, santé, vraiment, ils ont bien. Bien que Otamboli Banzela arrivé, Mambuto les canons bien. Ma Camonio, ils ont les bien, en tout cas, vraiment, qui m'est allé. Voilà, merci beaucoup. Un grand plaisir pour moi. Il y a Royam Mayo dans l'émission Nabusso. Je pense que c'est pour une première pour moi, mais aussi déjà Torobanda Royam Bakayo de temps à autre, et surtout moi, parce qu'il y a qui les rappelle déjà Awa. Mais s'il faut commencer avec les questions, je pense que j'ai établi une longue liste des questions par rapport à la connaissance de mes campés. Est-ce que mon qui va rimer ou circuler sur la disparition de Monseigneur Mosengo Passine qui a Koufi, Batumsoubalo Bakoufité, to habité réellement? Est-ce que vous avez oui, tout comme nous sur lobby, tout comme il a faire, j'espère, quand on a 19, on a publié sur les réseaux sociaux qui a Koufi, mais attaquer un homme averti au Naza, homme spirituel. Na mona ki eloko moko ezate papa mutu lokola tata Mosengo azali nanu cardinal na ndenge ya lingomba azali lisusu nkumu oto bengaka chef coutumier aza ancien président ya assemblée nationale na biso donc aza makambo ebele kati na ye baoba ya ndenge wana bakweyaka ndenge wana te donc baoba ya ndenge wana soki yanga kweya biso baverti to bana mboka nyonso tokomona signe ekosalema il y a des signes qui accompagnent kabaliwa to ba shit ya baoba kweya ndenge wana te. C'est pour cela na mona ki yango déjà za fake news na chaki attention te parce qu'il attaque guide spirituel attaque homme averti attaque sia muto ya science na mona ki déjà za fake news donc na intéressant ki na ngote parce que na mona ki signe moko esalema ki te pour elobake baoba azokweya na mboka. Voilà. Merci beaucoup. Je pense que analyse déjà en dépit de cela, ezo banda kitoko. S'il faut le baucho le belo mo boyasine awa. Ba grande personnalité ndotangi ba titre onyo soza na ona mboka. Kwa kuya, il faut ba signe et salema tope ba signe et bima surtout bino ba ta spiritualité boyeba. Quels sont ces différents signes o ça la bino boyeba net mutu so nya kufa parce que biso to yebi que liwa ezali catastrophe moko réalité moko plutôt allais-je dire naturelle. Mais comment hier reçu na ba signe pas bino ba ta spiritualité? Oui, même yé mutu akeli biso mokeli akeli nyonso asalaki mutu nyonso apesi badon na ba qualité na chaque ya biso. Na mboka na biso toza ba africain à part spiritualité depuis beaucoup qu'on a biso soki mukumu alinga kweya to akwei sine zalaka. Ba sine musu ezalaka lokola biso to koyi na bamboka kuna vata foti mona même maza ka foti yuma c'est-à-dire mai au monde vraiment mai mikolo wana na soki sezo bimate. Awa na ville peut-être rumona mbula totana ilanga me mbula moko lobi fallait beta mambula usanti mambula mbula ilanga après oyoka baoba moko koyi epesi biso signe mususu ezalaka parfois kaketo tonnerre moko ekoki ko beta mena ilanga to eloko moko événement moko ekosalema étrange
na nature nango nyonso ekoyela oyo ekosalaki biso baavertir tokomona ntango tokoyoka sango ke mutu boya kufi soki azalaki rang na barange oyo ya bapapa cardinal tokoyebake ya solo événement oyo esalami yango epesi biso signe ke papa wana akwei omoni meme Noé atindaki nanu mutu atindaki mutu te akita na masuwa atindaki nanu ndeke akende tala tango amonaki arc-en-ciel esalaki basigne donc ti lelo na moi na biso pe papa journaliste basigne oyo ezalaka oyo elakisaka kie mutu oyo to mutu moko ya munene na mboka biso na bamboka to na kati ya ville to na pays to na continent akotika biso to akokoya to akokufa mais signe moko ezalaki te basigne eza ebele donc baforme ya basigne eza ebele mais napesi kaka mwa exemple moko peut-être ya mbula mais basigne oyo esalemaka na baliwa wana ezalaka basigne oyo ekamwisaka donc ye tata akoki koyeba ayebisi biso te signe nini kosalema mais lokola nakopesa exemple ya papa na biso Lutumba ayembaki mokolo na kokufa kake ekobeta yo na ngai tomonaki kake toyokaki mbula donc yango wana basigne ya bakomo parce que Lutumba azalaki muntu ya Kikongo mwana ni Kongo kinina munzila Kongo kakelenge eba nkulu bakelenge yande donc papa na biso Lutumba azalaki averti na ndenga bokoko azalaki kumu oyo abanoko kutana na bakoko yango ayebisaki biso kala biso tozaki bana mike mokolo akokufa kake ekobeta ye alamukaki te ayekoloba ngo to asali nzembo azwaki message na ba oyo bapesaki mpifo nde apartageaki na biso mais ekozala mutu mosusu mpe aza monene apesi na biso mpe message te lokola bapapa cardinal bazalaka très réservé akoloba na ye te mais biso moko tokomona kaka événement moko ekosalema avant ye akoya ezalaka ndenge wana. Voilà, merci beaucoup. Mais par rapport ya likambo lobi ya basine siko elo nini esala ke boyeba to basine wana ezala avant neti basine oyo tu ko numéro mona mbula betina elanga kaki ya makasi betina elanga catastrophe moko esalemi avant un mususu mo to amnena kuya elo ni esala ke basine wana ya e sanose ezaka rapport azaki na rang ya bato minene to eza spiritualité. Oui, azalaki na rang monene na niveau ya société. Donc, dans le niveau de la société, azalaki na ramonene. Nakati ya mboka déjà a servi mboka comme président de l'Assemblée nationale. Donc, président de l'Assemblée nationale, c'est notre constitution, aza numéro 2 ya mboka. Omoni ba poste ya occupé, azalaki cardinal ya lingomba o batu bandeko na biso ya catholique. Pe azalaki chef coutumier a servir mboka na mambo ebele. Na hana ye akokaki koko ya ndengwana te, sans signe ezala. Na biso ba verti signe fo ezala mais pesa meli na mutu teke po kufa fo signe ezala soki ozaki mutu ya rien likolo servir mboka to ozali gamba oba yango to biki aza baoba ekoya kandengwana te même na bani ba domaine mingi aza baoba na kati bilanga to mona ka na data zamba plutôt banzete ezala rebele mais nzeta baoba ezali nzeta safo ezali nzete soki ya nini ezali soki ya nzeta munene ko ya ndengona te papa ezalaka toujours na basine ya accompagnaka avant liwana ye donc ya onazo baki azalaki grand na ba domaine ebele na niveau spirituel na niveau ya conserver pays attaque président assemblée nationale attaque kumu chef coutumier azawana papa na biso to pesi ba bon établissement place ba évacuer déjà na moment oyo to pesi pe famille nyonso bazala makasi esika aza wana azali kumu azali chef coutumier bakwea kandengwana te signe yaka ba signe na ko détailler te pour que biso temps peut-être émission nyonso la télé c'est les temps ba signe eza ebele mais na pesi yo kaka briefing moko papa ezana ba signe eloko moko esalami ekamwisi biso kaka te toza na plateau mais kamusi peut-être mboka mobimba to Kishasa mobimba eloko esalami po anene. Donc ba signe on a ba forme yelaka eza moyeto détaillango awa eza temeto ko mona eloko moyeko salema oyo mutu nyonso ko mona na mboka ke eloko oyo eza normal yango to benga ba signe oyo yaka poku momoko akoya. Voilà. Merci beaucoup pour l'éclaircissement par rapport à la question. Mais maître, mais quand un peu qu'on la bisomisu par rapport à monde ya kilelo, monde ya kilelo yo mutoza na spiritualité, monde des autres amboula comment parce que s'il faut même te donner un exemple, ba musicien tel que ba Weranson, ba Fally Ipupa, ba JB Piana, ba Koffi Olomide, ba zala na succès ti le pe ba ozala na succès. Est-ce que okuta pena ba musicien to pe ba réalité à mokili wana parce que s'il faut dire monde et comme il peut côté ngama na pena ndenge nango mais par rapport yo yebinde umeli na kati ancienneté wana monde ali les autres tambola comment est-ce que ba succès ba salaire ba succès normal
Oui, succès nous surtout mon papa succès et eza lokola succès za la dans lokuta. Yango to senga na batu tango bayaka epa na ngai kozwa succès na yebisa bango ba conseil comment faut comporter na période ya succès parce que ça avant succès au comme na période de succès na après succès. Donc ça na trois dimensions spirituelles où mon faut à se comporter. Mais bandeko na biso nyonso wana ba musicien wana papa baza ebele. Po ba pesa o lito ibayo ka ona monde lelo soki ozana elo côté eza moi passi. Eza moi passi awa toza ba responsable bandeko wana ba yaki pa na ngai peut-être en privé. Je ne peux pas commencer à détailler bango awa toko bimisa bango na poisa mais na koyebisa yo attaque mukolo attaque un homme spirituel ba musicien presque nyonso to yebani pe mingi pe ba ya epa na ngai pe bazwa pe makambo pe lelo pe bazana makambo pe bazo sala pe o bazo sala na kati ya mboka misusu pe bazwa te epa na ngai mais ngai attaque averti na yebiki oyo azo appliquer science nini to oyo asana domaine nini ngana koyeba mais c'est important te ya na TV pour na banda ko détailler bango papa to na mboka mo babi to na pays qui est laïque hein mboka na biso ça laïque en plus la liberté de religion est protégée et pays assuré par la constitution donc mutunyoso azala na libre choix ya kopona spiritualité to science o alingi po azala sauver to azwa o azana ngo posa na bomoyi na ye mais ngata ka responsable na goya wate na loba mise o azwaki bo mais nazo yebisa OK ba musicien ebele ya kala to ya lelo o to ebali bazwa pe makambo bazape na makambo mais na monde ya musique papa na ngai depuis papa ya kala batiki biso soki musicien azana eloko te eza moi passe ba musicien musu to moni basali succès ezalaki succès ba musu bakendaki na biloko ya mboka na ndenga mboka azu biloko ya mboka ya ba chef coutumier asangisi yango aki na poto na mikila poto asangisi susu na ba science mususu to na ba religion mususu e matisiye ba contrat mususu surtout na musique ezalaka mingi 10 ans 15 ans 20 ans mais mususu ezalaka à renouveler ba mususu moni alingi kotika tante azaka na succès di succès à succès po akufa na succès wana selon contrat na ye ce qu'on a ba contrat wana topé na ba renouvellement wana ezalaka na ba sacrifice o esenga po muto sala pa renouveler contrat na ye tel que ya koboma batu ya koteka bana na mkongo ya kokoma PD ya kosala ba biloko. Oui, et ça dépend ya loge, ça dépend ya place ya qui. N'était pas nangai, biso et pas nangai sacrifice imé za la raté, ben de ça ils la raté. Et pas nangai ce que yena peso makambo, et l'autre biso to senga ba effort de charité. C'est-à-dire aux humains makambo tant où yozo zambongo faut ça la mo onge ozo sunga pe batu. Yango mona ba misi belé o to sunga suka nango moni azo sunga batu, azo sala soit onge soit fondation, et ça ba consigne o to pesa bango. Mais pas na ngai ben de ça ezalaka te to tindaka mutu te akoma PD na tindaka mutu te aboma biso ezalaka ba œuvre de charité parce que nga science na sala ba bengango ange de lumière sauvé pour service donc ange de lumière double S sauvé nga na sauvé yo tango yo zui makambo yo na tourna yo faut servir ko servir wana ngai te mais ko servir bandeko yo bazo souffrir mais ba te belé ba ya pa na ngai pe bazo makambo na te ya bango bongo mais ezana bisika musu pe ba musu ba kena banzela mususu ba boma balia basi ba mambo ebele salimaka mais pas na biso peut-être mona tango azolia et comme na suka akuluka zonga tango na kozonga ngana kopesa ye lumière na kati banzela ona na pesi suko vraie science soit oyo ezali normal oyo ezaka na ba œuvre de charité to na pesi eloko to benga mukinkulu zeto na pesi oyo ezali le kabo oyo ya bankulu neti bengo bankulu ebele o basalelaki na kopesa ye pe voix na ye ya succès na ye kozala suko kimia pe ya kozala ne tranquille. Mais voilà, par rapport à Kandé Olobaki, mais autant à Bakombote, est-ce qu'il y a aussi des pasteurs célèbres aujourd'hui dans le monde de Nabiso, qui fréquentent, Bakutana, qui Bazope Makam? Bah, pasteur déjà, presque nous sommes déjà, et là, on appelle ça Rababenga, on passe partout. Et là, on a passe partout. Et ça, c'est que c'est au Mingi, on appelle ça pasteur. Pasteur, on a partout dans le monde, on appelle ça Belé. Donc, on appelle si ebele, mais le gouvernement lobby na ebandeli. Nous sommes des responsables. Papa, on a tout quoi étalé. Nous ne sommes pas ici pour acquiser tout ça la publicité. Tu appelles ça qui ngande, toi qui ngande. Bayebi, c'est que bazon andabiso. Bayebi oyo guide mukulu na pesa ba passer ebele et loko ba benga passe partout. Parce que mon na passe partout, mon na passer à côté batuno dadi zakabilo nanga. On a passé à bien, ah mais pesa alléluia bien, bah on est loko na euta ngamu tuna pesa kango.
Na Congo awa ange de lumière ba yebi maître mukulu ye mutu apesa ke loko na passe partout. Donc ils ont vraiment la bato belete. Et loko na passe partout na pesa ba pasteur rebelle, na pesa ba pasteur et loko to bengaka guérison miracle, na pesa ka biloko ba bengaka la cire naturelle parce que la cire naturelle vraiment koto na ndinga na fandele. Kosala makambo eza dans la cire naturelle, yoza intellectuel zo comprendre cire naturelle, kosala makambo izo kamwisa. La cire naturelle na pesi yango pe ba pasteur ebeli. Naturel to mona prophétie na kati mamnya. Cire naturelle eza lokola oyebisi mutu seme $10. Nzambe akozongi silo 100. C'est la magie. Mutu ayina $10 après 2 jours ba bengi ya $60 eko pesa témoignage na église. Mutu wana sali effet wana ye azana eloko te mais le pasteur qui a utilisé la cire naturelle aza mutu ya doctrine na biso ya ange de lumière. Sauvé pour servir. Mais le qu'on a c'est naturel, ils ont biloko ou on a appelé ça ba pasteur, mais ils ont ba pasteur rebelle et c'est la télé, nous sommes des responsables, nous sommes pas ici pour quoi ko critiquer ba toto quoi ça la public ko tanga ba komba ba to za bien te parce que ba pasteur ali banda atape pasteur azali banda ceux qui a bengi a ceux contact na ko pesa ye, ils a prompté to ko soigner na privé, yango to pesa toujours numéro na biso, ils allaient plus 243 81 54 51 313 plus 243 81 54 51 313. Donc à Kobenga na privé to soit na privé tant que to soit na privé ya zuma kambo to cela qui na privé ce qu'on a les gars sur na média na ko na pas journaliste qui na pesa qui pasteur X to Y non on est qui responsabilité en plus na ange de lumière et ça défendu parce que la sali était dit individuel donc mutu la mutu azana mambo na ye mais biso to ya na télé te pour le ba qui na pesa qui ngana te. Donc, ce qui m'a dit, le numéro de PC, WhatsApp est ouvert 24/24, à Zuma Kambo. Yé na tourna, yé biso toza ange de lumière sauvé pour servir. Biso ange de lumière toza di science yo to boti ti ba science zo mona ba gagner dangereux. Gagner dangereux asa moi na epa na biso parce que biso mutu to sali gagner dangereux bimé pa na biso lo mona ka liloba e uta na bima. Maison mère eza liloba mais bima asala bakesala moi wenge na bango. Donc biso ange de lumière toza ba papa na ange de lumière eza défendu tango salisi mutu to pesi mutu makambo o le kaboye en voie publique ou ya kolobango. Sauf que ce qui mutu yemoko alingi asala témoignage na ye publiquement eza et dépendre na mutu yo o pesi makambo. Voilà, merci beaucoup par rapport à l'explication là, je pense que tu vas comprendre. Et par rapport à Yamasolo Tobete à Kilelo, Lelo maître Mukulu, Tokomona phénomène au Dubaï. Phénomène au Dubaï, Natala Gipeba, Bilo na Moussou, mais un peu décortiquer, mais phénomène au Dubaï est un peu compliqué parce qu'aujourd'hui tout le monde cherche à vouloir et à aucun de Dubaï. Et puis, dans Dubaï, tout le monde a peu la réalité zébélé, surtout dans le Congo, voire même comme au Bimana, les réseaux sociaux, on a bassi, rendez-vous, Dubaï, jeune fille à 15 à 16 à 20 ans, voyage tout le temps à Dubaï, papa mon voisin marié, a mis un sous des filles qui savent partout à Dubaï, la réalité à Babyloko à Dubaï, représente les autres représenter Nini, Dubaï et pas na Asie spirituelle. Oui, merci pour la question. Oyo, ya on a répondu à na confrère no Mususu. Au Moli Dubaï, c'est les plans spirituels, tu as ba recherche oyo biso batu ya misu to sali, ezali terre oyo dans l'Ancien Testament ba bengaki Sodome et Gomorrhe. Olandi papa, ezali terre ba bengaka Sodome et Gomorrhe. Donc Dubaï ezali Sodome, à la bir ezali Gomorrhe. Baza ici kamoko eza Sodome et Gomorrhe. Dubaï oboso kende Dubaï mutuno so komi Dubaï na sens nini soko tali bamboka nyonso historique na kati ya Bible livre o na linga pe mingi o ba chrétien bino ba chrétien bo salelaka mais na linga pe ko tanga ngo mingi poto linga toujours ko ba kisamayele oui na tanga ngo parce que naza chercher naza isa Bible isa livre isa kaka livre donc na tanga ngo so tali na livre wana na Genèse soko mona déjà place ba opesa prophétie ba opesa promesse na mutu ba benga ka Abraham. Mais Abraham, ange, allégué pas naïe, à l'habitant au Kena Sodome et Gomorrhe, protéger les gens na nangai, te ce qui ba neve nanga bazakuna nande ko nangai Lot. Oyebi peut-être boyebi histoire wana, ta bakinda ki ba lobi na livre wana ke tango Lot akenda ki na bana naye na mwasi akomaki Mungu atokene bref, akomaki Mungu mais moto wana yaki ekalisnaki mabele ya Sodome na Gomorrhe. Donc mabele ya Sodome na Gomorrhe ekomaki poussière. Mais ce que tel il est là, c'est les plans géographiques.
okomona ba ville nyonso Babylone soko ke okomona webi Babylone ezati lelo soki Jérusalem okomona Israël nyonso tout okomona soko moni Ninive bamboka nyonso wana ti lelo existaka. Mais na étonnement na biso attaqué ba chercher spirituel okomona mboka ba bengi Sodome et Gomorrhe na monde moyen existé alors que makambo wana na Genèse babi ezalaki na se ya moi. Alors Sodome et Gomorrhe pona biso ba chercher pona biso bato ya limo to eko sala découvrir ezali mabele o ba bengi Dubai na Alabi ya wana Sodome et Gomorrhe. Alors bango mongo na kati ba chrétien balobi ke sali elongwa ipa bato wana eya na biso na nation ozolanda et pas na biso na nation biso pe ba nation ngo to komiso ko tungisama yango zo mona lelo yo soko tali 90% bato bazoke de Dubai soit aza lesbienne soit aza 5e bureau soit aza PD soit aza makangu mwandamba bato na nde bazokende ko luka vina bango normal baza pe muki ba o ba kendaka vraiment akesumba mwa kechi na ye akesumba mwa mutuka na ye akoteka so bénéfice baza muki. Mais bato bakenda na ndenge ya tourisme toko ne sala ba bêtise ko ne fêter ba anniversaire baza suko yo ebele pour nini mabele wana déjà bango moko suko kena kata Dubai papa omona bango ba peuple wana baza na discipline na ilateli na bango na kolia na bango na kofanda na bango baza na discipline parce que bango bazalaki déjà baza averti baza na ba vie de prière na bango baza na bokoko na bango baza na ba respect. Mais bato bazoki ne sala ba bêtise kuna omona mingi baza bato bauti ba Afrique to libanda Afrique osomona. Mais bango mona kati ya Dubai baza na kati ya respect parce que zali mabele o to bengi Sodome et Gomorrhe yango wana Dubai na Alabi ezalaki mabele ezalaki poussière. Mais vu que ba pesa ki muntu ba bengi Abraham ba yebisa ki ke mokili mobimba bakobika na sima na yo je te ferai un homme grand. Yango moni prophétie wana ya livre wana ya ebandeli c'est la légende et ko bota mbuma sikoyo na descenda ya nani ya Lot oyo bango batongi Dubai. J'espère batuno so bayebi histoire ya Lot comment Lot a botaki pe bakoma ki ebele na bana na ye parce que Lot abimaki na bana na ye volontairement mais bana na ye ba pesa ki masanga balangwaki pe bana ba violaki papa na bango quelque sorte nde babutaki peuple wana uzomona lelo na basali Dubai. Donc Dubai na ndenge molimo eza esika ya mabete mais vu que ba lien wana eza déjà kuna bango déjà balongwa na grâce wana ya na ba nation yango moni ba nation bango pe ba bana na ka omona mona cousin abali mona cousine kasi on a solo ba déjà que bango déjà fondement na bango euti pa Lot na Bible Lot ba inceste wana ba yango inceste mais pas na bango ba inceste wana vraiment ezate. Parce que depuis la génération na bango depuis beaucoup na bango on a besoin ndenge peuple ne komela ki ebele Lot ba pesa ki masanga po bana na ba kuma ki désespéré ba ibaki te ba kokende wapi basaki na posa babota bazwa pe descendance mais batikala ikana papa na bana mibale mbe bana wana basaki masanga mbila ba pesi papa langwe bana ba violer papa na bango. Donc ils ont déjà beaucoup qu'on a bango mais biso lelo a o mona bato ebele basoki maboko qu'on a biso yango na Dubai. Donc eza esika moko batu oyo bazokende na Dubai pona kosomba mwa biki ateka baza muke mais batu bazokende na baikobo batu bazokende na mabe baza ebele yango mona lelo muntu azosala n'importe quoi na Kinshasa fille moko akolinga balala donc je m'excuse parfois bana ba Hollanda biso fille mususu akolinga accoucher même na 15 mibale azwa $100 pour kokisa $1,500 asa nini akende Dubai ko kanga photo amona ngo kaka. Parce que grâce déjà kulongwa bi longwa kuna yana bana na nation biso siko to sa victime leloyo parce que batu ba yebi mabele wana te mais bango moko ba peuple à Dubai batikala na kaka na coutume na bango na religion na bango na bonzambe na bango na bokoko na bango baza na discipline ya makasi mais batu basoki ne sala bizoba kuna eza batu basokuta na ba nation bango basokende kuna mais en réalité soko tali na monde entier mboka babengi Sodome Gomorrhe ezala te pe existate mais na ndenge ya molimo na ba recherche spirituelle nde to eko découvrir mabele ya Sodome Gomorrhe yango ezali Dubai na non Arabie Saoudite zambuka mususu Alabi les places babi coupe du monde bota visa ba vie différence ozana Dubai poko ma wana fofuta susu visa mususu donc ozana Dubai ozana Alabi donc iza kokangama ndike zala ipeka ka Sodome et Gomorrhe. Donc ce qui to ye jour mususu pour la télé c'est le temps tonga to ya na livre wana ya nini wana ya Bible donc to la sabatu koma biso to sala ki ba recherche koma biso to ko découvrir mboka wana Sodome et Gomorrhe ezali Dubai na Alabi.
Merci beaucoup pour l'explication. Je pense que va comprendre bien par rapport à la connaissance aux OPSA. Bango, mais tu m'as un peu décortiquer anglais, tu m'as un peu expliquer parce que tu es bien goté. Personnellement, moi, je suis bien goté. Kimayala, c'est quoi Kimayala? Oui, papa journaliste, Kimayala, ils ont pe sika nga na fandaka mingi et sika oyo vraiment na maîtriser sous mingi mambo wana Kimayala ingeza nango kaka moya ki Congo on a français lobi ko gouverner. Ko gouverner ou bien gouvernant ou bien la gouvernance. Nego yoboye olingo koma député, olingi ba nommer yo DG, olingo koma PDG, to a on a chaîne na bino olingo koma directeur de programme yango wana Kimayala. Donc okokipe ko yala. Donc ko yala ko kamba. Okokipe kokoma mukonzi na kati ya chaîne mais bedanda obanda okoma raté opesaka ba candidature na ba députation provinciale nyonso mais oba votaka yote tandis que osala ka campagne obimisaka mbongo ebele papa omoni na mboka na biso batu bazo sala bazo boka spiritualité mo musika biso ba maître spirituel oyo te ya ba charlatan oyo te bayaka awa basali ba démonstration mais ba maître oyo ya solo pe bazali oyo bazo sala musala na bango pe na respectaka bango lokola pe ngai moko toza un peu négligé bato bangi opesa biso matoi na bango te ezana pa biso awa na Congo omona ba parti politique lelo to komi presque na 1000 partis politiques mais mona ndeko moko azalaki na ye muta ba pharmacie azalaki ne docteur azumbongo ne hôpital akesa la parti politique mais ye moko na nzoto na ye moya za na kweloko babengaka Kimayala izate alors Kimayala ezali eloko to bengaka na Kikongo kau kya lolendo. Donc quand il y a le bateau de commandement mutu nyonso te abengamaki po gouverner mutu nyonso te abetamaki po koma mokonzi mais yo tango okomi na passion to ozana mutema mawa okoma mona nga fona za la député na lobi la population ya quartier na ngato ya avenir na ngato ya commune na ngai fona koma ministre pona sunga bato mais moyo koma wana ezate parce que loko babengi Kimayala ozana ngote alors bato ndengo na babenga rabiso po bakato ozana ngo babenga rabiso kaka omona période de élection wana nga na koma kasiko téléphone satiré yango tozo pesa numéro plus 243 81 54 51 313 bobenga na WhatsApp bozo ba vrai éclaircissement na ba domaine wana Kimayala ezandenge nini Kimayala tangu yo moni ki osala ba campagne opi bimsa mbongo banomaka yo te okoma kata chef de quartier te okobenga biso na numéro to pesi wana biso to kopesa osoko banto de commande mais biso poto pesa mutu Kimayala lokola ngai pona peso Kimayala parce que Kimayala bankulu ba obavana louve tulenda salisa batu na domaine ki ya Kimayala donc mais Kimayala mambu momo balendi vana n'importe kiko foti kala ntima musiki ya zubuka intima ka velela. Donc c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire muto to sungaka na domaine wana. Foto tala mutema na ye. Est-ce que muto suna pesiye makambo? Tona pesiye baton akoma ministre, akoma député, akoma DG na suka nango akosongisa retour na population. Na suka nango akosunga bato. Soto moni mutema no zandengo wana obengi biso na privé to talaka, soto moni ki okosala ba condition na biso nde to pesaka bato bele Kimayala. Mais Kimayala mususu pe zali papa obotami nango. Batu musupi ba botama nango yo pe tangi classe omona kamadi no moko azali ka chef de classe yeka sonaka yeka kaboye na école yeka kazaka chef de classe tibo koli bobo mosala omoni pe akena poste moko ya bien na vie sociale ou bien na société na biso izape Kimayala mususu batu babotama nango ya ona lobaki na confort no mususu mutu lokola Joseph Kabila omoni alobaka mingi te metela age azimboka na biso parce que ye azalaki na Kimayala ya nzoto ya kobotama ya naturel ye wana ya kobotama mais zana bato ezalaka ke ozombongo na yo ebele na ba domaine no mususu mais mutema no ezo suka po koma kaka ministre koma député po sunga peuple mais ozana eloko wana te na nzoto nde bato wana babengaka biso na numéro to pesi ozwi makambo bengi biso na privé biso to kopesa ba directive ozala partout ozali na monde to kopesa o bateau de commandement bozela kaka te 2023 parce que 2023 papa na zalaka vraiment satiré et ça n'a pas musupe to kokanga téléphone donc c'est le moment yango yo linga o comme député o linga ba no makayote donc yo mona rango neti zanko to autorité morale alinga kayote te alinga yo mais loko wana Kimayala izate o mona mutu mususu asali campagne ya makasi te mais ye mutu azwa ka payer mutu banomaka. Merci beaucoup. Je pense que tu vas comprendre vraiment très très bien parce que l'explication est vraiment clair. Tout c'est plein d'émission. Bon mais contacter maître Moukoulou parce que beaucoup c'est là beaucoup a décidé par rapport à l'éclaircissement. Et alors maître Moukoulou, tu mec un peu décortiquer le sous affaire j'ai entendu dire
mauvais sort mpadi c'est quoi mpadi nayoka yango kaka ezopeza mauvais sort na yebi te mais quand un peu ko expliciter na ngai na ba ko ba landa biso enseigner mais moi to comprendre. Oui papa journaliste mpadi yango tozolega tozotalisa mpadi na bandeko ebele parce que mpadi eza mauvais sort oyo ezodéranger bato. Mpadi eza lokola mbaso, mpadi eza lokola lukika zeye lukika lukika pediaka mauvais sort kenena soit chibao kuna bao banteko loketo baluba chibao. Donc eza ba mauvais sort oyo soki tozo atele mingi c'est mpadi parce que beaucoup de gens souffrent na monde ya lelo baso souffrir surtout ba jeune surtout pe ba papa baso souffrir na ma mauvais sort ba benga kampadi padi eza mauvais sort oyo eza mingi na Congo esfandi mingi na cataracte. Donc soki bandi ya na kasangolo ti yokomba bambanza ngo ti ba kepese padi kuna mingi eutaka. Padi eza nini? Padi ezali lokola yo papa journaliste au sente mona na ngai mais na eko yebisa papa journaliste au sente mona na ngai zo charge yo oboyi owangani zemi. Alors soki nga na yebi mpadi na kopesa on padi sala kanini na mobali mpadi wana yango elembisaka mibale omoni mobali akomi impuissant sexuelle. Donc monter zo telema susute ameli bakisi akena ba hôpitaux akena ba médecin traditionnel alors que ba médecin traditionnel bango bazala kaka na misu moko car basunga kaka na musuni bayibi mambo molimo te bakopesa okisi jamais monter na yo ekotele matango za déjà na mauvais sort babengaka mpadi na ba mama isalaka nini omona nzoto ya mama ekomi kopo donc okokota vraiment yo nzoto mbimba okoti ezape kaka padi omona mama mususu na Événement. Double S Prod présente le maestro Fabregas, le Métis Noir. Livrera pour la première fois en Europe un grand concert le samedi 13 novembre 2021 à la salle prestigieuse du Double Mixte à Lyon, Villeurbanne. Accompagné de son groupe Villanova, ils promettent un spectacle immense. Mon général Kassongo, mon colonel, mon pépé. Les vents. Garçon. Toke bébé na ndako libala papa comme okimaye papa kimandako ayaka sosote yo kanti papa fafu ba laisser zakalala nzoka nde za yo za na mpadi na yo ezana mibali mususu bazela ki ekaka bala na ki sheria zala ki bien mais tango akoti na ndako suko abali mosi na ye yepe monter moi sala ezate. Alors tozo benga la bande kono so tuana ba ke déjà na ba médecin traditionnel ba ke na ba hôpitaux ba bebi simbongo biso to sala ka consultation parce que to ko zo ba kai ebele papa na moment na fandi boye oyo déjà bazana guérison bazali beba o bazana en cours ya traitement pe bazali baka ebele zana bandeko na biso partout dans le monde ya mambo ya puissance sexuelle papa libala eza na no feti wana parce que yo lelo ata obali boza bogar bo mandefu bokitoko boye moi ça zolula yo azomona yo mais soki monter zo sala te papa ko kima yo donc monter ezali vie ya monto ko za na ba millions ko za la nini mais soki monter zo sala te oza nil pas bolanda mingi ba médecin traditionnel ko sala sa iloko ba benga kampadi te impuissance sexuelle yo ye voie naturelle ça va peut-être ça va un peu mais impuissance o yeli na nzela ya mauvais sort soit ya famille na yo soit batu babwa ki la ki to nini o to benga padi bakokoka te poison kaka ibomaka poison molimo kaka ibomaka eloko ya molimo bango bazosunga bino na musuni mais kasi na molimo moye bakoka ezate ba hémorroïde chronique omelaka kisi peut-être pe ezanango spirituel. Alors na baka wana to sala kata munde kwa bengi biso na plus 243 81 54 300 313 na baka wana to sala kandendi papa journaliste même oza musika partout zolanda biso okobenga biso na WhatsApp na biso nde tokosala tokoyebisa yo kana yo tokosala consultation spirituelle soki to sala consultation spirituelle place wana tokoyebela ke kana yo eza mpadi to kana yo eza sorcellerie to kana yo eza ba femme de nuit ou ba mari de nuit soki to découvrir après nde tokosala yo tokopesa yo lumière tant na kopesa yo lumière na kosala yo délivrance foti baka lusako mono muna mpeve kia bankolo foti baka lusako mono lumière wana tango to pesaka na dongoli na balien wana
soki eza mpadi tokomema o ntina famille wana to tokozwa membre ya famille na yo soki oza mosika tokozwa membre ya famille na tokende esenga esika oyo osalaki mabe toke réparer tosengi pardon après tokopesa yo prière même na mosika même na kati ya mboka tokosala yo délivrance spirituelle oyo tobengaka na monoko ya mboka lusako mundu foti baka lusako mundu so tosilisi bongo nde tokopesa yo sikoyo kisi wana okomela mpona physique kisi oyo nga napesaka esalaka 2 jours okomela kaka 2 jours na 3e jour déjà kuti kokoka te yo moko mona monteur na yo ekozonga donc yo nde kozolanda biso partout oza na problème eloko ezotelema te kokanisa kaka diabète te diabète mosusu mpe eza mauvais sort mingi bato baye parfois diabète te bato nde bayebi te mpadi eza na bakai ebele tosalisi tomoni eza mpadi diabète kaka te ekolemisa moto nzoto to bamari de nuit to bafemme de nuit nde toyokaka to boyokaka mais eza na eloko babengaka mpadi yango nde ezalaka makasi mingi na domaine oyo yo nde kozolanda biso ozwi biki na yo ozwi numéro ya maître mukulu na plus 243 81 54 51 313 obengi ngai tokosola na privé tokosala consultation tokoyebaka na yo pe okozwa solution na problème yo déranger yo même mobali akima yo onga mwasi akima nga o mobali akomo yo kanga solo o bolingo zo simba te obengi ka na WhatsApp wana okozwa solution na makambo no nyonso. Voilà, merci beaucoup. Totika na dernière point avant to citer na biso affaire ya Kodia to oye bate Kodia ezaka situation nini parce que comme on peut vraiment na maîtrise na ngote Kodia ezalaka ba richesse o ezaka légué pas batou spirituellement to okoki opesa ngo pe mutu Kodia. Oui, Kodia ba pesa ngo mutu nyonso te pe Kodia batekaka ngo te ya ona lo baba bato bele bazo benga ngai maître mukulu je m'excuse botekela biso Kodia opesa biso Kodia ba pesa ngo mutu te Kodia eza iloko eza naturel pe eza iloko eza babengaka inné eza iloko ezalaka na kati ya libota Kodia soki kosomba ngo na mutu mususu oyo ya famille na bino te esalaka mabe Kodia po ye moko aliaka Kodia ekoki kobelisa o pe mutu mais ndeko nyonso tu o tosengaka na bandeko bazolanda biso okoki kobenga biso oyeba na famille na bino peut-être bozalaki na Kodia to bozana na Kodia o eza non exploité. Est-ce que vous avez une différence? Kodia batekaka yango te nakoki kotekela mutu Kodia te bobenga te pona tekela bino Kodia mais bobenga po bosalisa consultation boto yeba na libota na bino bozalaka na Kodia nani mutu asalelaka ngo to Kodia na bino na libota na bino soki bozalaka na Kodia donc soki bozana na Kodia o ezalaka non exploité ezalaka bakamingi tozwi omona libota wana bakoko bakufaki peut-être na kanda obe na tango wana bakoko bakufaki muntu ya âge ya kotikela biloko ezalaki te nde bakodi wana ezongaka na bagrotte nde tokozwa nkodi wana tokopesa ndeko oyo aza nango na posa bakamusu ezalaka okomona nkodi bandaki kolia na famille bana bakomi kowelana bakoko bali kodi alingaka ndenge wana te kodi wana ekima na maboko ya famille ekendaki kofanda nango quelque part mais bino na poto partout boza mena Kishasa bozo souffrir alors que boza na kodi na bino oyo ekosunga bino maka wana nde tosungaka bandeko tokozwa kodi wana tokopesa ye tolakisa modalité nango comment ko utiliser yango pe azwa succès azwa mbongo na mamunyoso azoluka mais kolobake soki muntu ayena tekele kodi batekaka yango te mais kodi na ye moko na forme na ye kodi eza na ba forme ebele kodi ekozala nzungu kodi ekozala nde tobengaka mbele kia lolendo kodi ekozala costume kodi ekozala chapeau donc na ba forme ya kodi ya papa journaliste na moni plus de 15 formes ya kodi eza peka na ba Kongo te kodi eza na ekolo nyonso pe na Afrique mobimba Afrique noire mobimba kodi ezali ezaka te ba Kongo bazaka na kodi me bandeko na biso na ndande moni bandeko na biso ya ndande siko bakomi éveillé yango moni ba ndande awa bazo tsomba bandako parce que bandande bazo salela kodi na bango. Mais bino so bayebisi bino bozaka na code na famille okomi kobanga eza eloko ya bino po bozala bien eza eloko kobanga te eza eloko bokoko na bino c'est qu'un code ezalaka ka ya bino donc kobenga biso pe na numéro to pesi po osalisa consultation na yo soki ezali tokokomisela yo yango partout ozali okomona yango code na yo bima pe mambone ko fungwama yemgo et se transformera te code eza physique eza pe na sur le plan physique nango eza ba sorte belé kode kozala elamba bayebisa oke na papa na bino afo bima na tongo zwaka costume na nga olataka yo kolata costume wana olobika makambo na kata chambre papa nazokende musala nzela langi zela kofunga matango yo ye awa mambo nyonso bona osala ka succès mais costume wana etika les apeka kan kodia muso eza kinzo
na ebité na lingala bino bana Kinshasa na ebité soki kinzo babenga ronini yao eloko el Christ mais mwanzungu moya mabele yango babengi biso to benga ka kinzo kode pe ekoki kozala sani kode ekozala nzungu kode ekoki kozala chapeau kode ezala ba forme ebele kode mususu ezali carapax ya escargot nyonso tuana ezaka pe ba kodia ben kode na ba echanzaka te forme oyo bakoko no to bapapa no batikeli kode ekozala kaka ndenge wana mais eza na multi service okolata elamba wana batikelaki na papa na bino papa nga nazokende émission lelo naza na posa $2000 $3000 omona nga nde na ye bo invité moka ye aye atikeli pe $2000 yango wana musala ya kodia donc olobi na chapeau bakolakisa yo selon ya mode d'emploi na ya kodia wana. Voilà. Merci beaucoup. Je pense que tu vas comprendre biso to comme na biso na souka mais na linga qui opé ça ma différence entre les maîtres ou ba ça la spectacle. Tant ba les dans la émission to pe ba ça la spectacle na banzela ba pagi en pleine nzela différence ni entre ça yo entre yo na ba. Oui, différence c'est ça makasi bato wana nyonso papa bakoma ga maître spirituel du lendemain. Yo avant ba na utuna ga ba question nde nazotala yo tia après. Otangaki balakisaki yo comment début ya émission ezalaka intro ekozala ndenge nini bon mataki na plateau mais lelo tozoka mutu nyonso akoya na plateau bayambi ye bon facilité pe internet ekomi mutu nyonso akomi na ye maître spirituel non maître spirituel ezate oyo aye awa abimisi ye bino ngando abimisi mbongo abimisi nini papa ba démonstration wana eza na rien à voir avec ba téléspectateurs oyo bazolanda biso lobasi ko yo bimisi mwinda awa to bimisi mbongo awa to nyoka eza na lien na mutu azotala biso sikona aza na problème ya mabota eza mpona koexciter peuple yango tozo avertir bino bato bozolanda biso bokeba bozala na discernement boyeba esika nini bokotya matoyi mpe esika nini bokotya matambe na bino parce que nyonso bozomona oyo eza biloko ya kala oyo tokonotala na baekole primaire mais yo papa 50 30 40 yango bazwili yo baexciter yo na likambo wana démonstration ya bien ezali papa journaliste ndeko abengi biso azana problème azwa peut-être kode na bango ndeko abengi biso eloko netelemaka te tosali makambo na ye azwi guérison yango wana vraie démonstration nyonso oyo ezoleka na ba TV na bino bolanda yango te eza mpona koexciter bino ngai mpe nayebi kosala yango ngai mpe peut-être nasalaka yango plus ke wana misusu mpe ayaka mpe na ngai nayebi te maître pesanga numéro boye moyena quelque chose napesi numéro aye akomi ya kolakisa yango na ba télévision pour exciter bato donc ba démonstration na bozomona e bangisa bino te mususu komona kolata biloko banzambala papa journaliste na français balobi on reconnaît un moine par son ami mais les habits ne fait pas les moines donc nga bilamba o sikoyo na lataka nga pina na bilamba wana mais yanga ezate o veta ya tongaki veta moko yebi bona sima atongaki lamba na ye ache kwa awa pona kwa exciter bato te ce n'est pas la spiritualité mystique yango na te mystique ezala na mutu na musala o peut-être ndenge koyela nga pe bilamba na zanango mais na lataka ona tangwa musala papa journaliste yo za wa peut-être ozana médecin moto avocat mona quartier na bino est-ce que nanda kwa lataka to azotambola lataka torche na alataka torche wa na tribunal donc ngai pe biloko wana eza na importance te na yana lata a ona ko sala ni te na temple place na sala ka musala na télé place wana ko latela biloko wana biloko no sozo mona so mutu aye asali ba démonstration bimisi ba cercle c'est pour vous exciter eza na rapport te na mutu abotaka te eza na rapport te na mutu azoluka porte-monnaie eza na rapport te na mutu azoluka kodia eza na rapport te na mutu oyo eloko etelemaka te to na problème oyo kobengela eza na problème te na mutu oyo azoluka kimayala eza na rapport te na mutu oyo azoluka soki nini to azoluka au pasteur azoluka zo signe naturel ezana rapport te c'est pour exciter nos frères et sœurs. Voilà, merci beaucoup. Mais avant de jeter une dernière question, Isali, comment tu fais tous ces aspects pour réaliser ma connaissance soit spirituelle au sein d'un voyage astral, pour connaissance spirituelle, on a eu ce exemple que Dubaï, Isali, Sodome et comment pour comprendre par rapport à la recherche spirituelle. Parce que tu as vu, scientifique, mais bien sûr, ça là, on voyage astral, donc il y a coco et tout, on a affaire à Kodia. Pour Kodia et comment ça là, voyage astral, oui, natango nyonso tozana bakulu ebele o bino tobenga bisimbi bisimbi babengi na français ba génie biso awa na Kinshasa toyebeli kisimbi mutu a mutu monene obendenge bandeko na biso no bina ipa papa na biso pepe kale tokansaka bango na bisimbi te bisimbi bazali ba génie
tozaka aide pe visitation ya ba génie biso tozana bisimbi de to benga kankulu bengo simbi bengo kuna nzadi kenela kuna matadi azalaka na oyo kaka bengo aza pe génie apesaka biso pe ba directif tozana ba bisimbi ya maza kia tia kia mopepe kia ntoto donc ba génie ya mabele bazali ba génie ya moto bazali ya nature bazali to benga bango to belaka ba esprit wana yango epesaka biso siko parchemin donc parchemin bango nde batambusaka biso ça dépend ya musala to likambo to sala parce que ngana bandi na bokoko oya biso après to kesala to bengaka ange de lumière bokoko na biso balo biso ko yebi esika utite moyo ba esika oso kende ezate mais bakoko ba pesinga makambo ba yebisaki ngai mwana ya sunga kuna beto bakulu to lwaka ko ngeye foti lwaka c'est-à-dire quoi bisika o biso to koma kite yo mwana fo okoma donc c'est-à-dire bakoko na ngaba yaki na plateau te bokolobela bakoko balata ki boete menga na zolata bobe na ye na plateau bakoko bakendaki bapoto toto mikili musuko zo ba science lokola ba ange lumière sauvé pour servir mais biso to zu yango pona ko bakisa connaissance ya ko bimisa po ya ko décortiquer makambo no sozomona mais chaque appel par chemin nyon soza par rapport ya musala ndenge yelaka wana za siko domaine format ya kati oui ça lango vraiment important ya ko etalango na presse to na télé boye mais to zoka directif et pas bakoko to pas ba esprit oyo balakisaka biso tala boye soko zui mai ona na savon oyo sangisi et ko pesa résultat oyo pona problème boye ezala kandingo wana. Voilà. Merci beaucoup. Je pense que tu vas comprendre biso, balandi biso du début à la fin, maître Mukulu. To comme vraiment dans souka entretien na biso alelo, na éviter batuba retenir nini par rapport à mambuto, ba question nyo sopé, ba réponse nyo tout et le bami na émission. Oui. Nanga le baboy na bandeko na biso nyo sobo retenir que ba démonstration to mutoye alati nzambala yewana te homme spirituel. La spiritualité non, les Camerounais sont papa, voyez Ezali, faut pas Ezali. C'est pour cela que nous passons ici pour nous éveiller le peuple. Tous les gars pour nous reléguer Satan. Mais tous les gars pour nous éveiller le peuple, bah ici quand ils nous bakocha, matambe pour la solution mambona bango. Pe ba démonstration nous supposons mona wana ngapi na kosala yango to bilamba na zana yango. Oui, bobenga biso na plus 243 81 54 51 313 bokozwa ba explication moko ya malamu boyebi TV za ngonga mais bandeko nyonso nazo senga bino boyeba esika bokocha matoi na bino pe bandeko nyonso ange de lumière programme na biso le 22 octobre ils a toujours maintenir na 23h donc bozala wana en ligne pour bolanda lumière ndenge ko pesa mela bandeko pe bazo benga biso pona mambo ba porte-monnaie oui to pesa ka mais biso to pesa ka porte-monnaie magique te s'il vous plaît bo benga nga pona porte-monnaie magique te peut-être papa journaliste na pesa moi précision parce que porte-monnaie magique on a papa journaliste yango eliaka et bomaka ezaki uzimbo lelo fo esila lelo bosiko soki mbongo yango ebimelo na 1h to na 23h na couvre-feu okelela mbongo na wapi tango ekosila te lugelio trouble donc faut bokeba ngai o to pesa na pesa ezali porte-monnaie du bonheur ezali o to pesio ozosala makambo na yo ozosala vie na yo normal okotia na banque okobomba okolia okotonga okosala mambo nyonso mais les seules conditions na biso ezalaka toujours ba œuvre de charité donc bobenga ngai soki wazana pour ça porte-monnaie magique du bonheur s'il vous plaît abenga ngai to kosolola akozaba coordonner pe ba directif comment to kosala donc bandeko to lekaki apona koyebisa bino ke boyeba isika bokocha matambe kolata banzambala to nini wana yango te kinganga kolutia kosala démonstration yango wana te papa journaliste biso to ba Kongo ekolo babenga ka banyanga soki libale ezali basenga ka fumbwa mais yo pe bino kolamba fumbwa même ya 80 okolamba ngo biawa to mona no muka kolamba ne fumbwa mais tango ekoma ka fumbwa suko ya ibele ekoma ka suko fo ba spécialiste oya nzunga ma famille wana ekoma ba spécialiste suko bato bazoleka na ba télé bazabano bazolamba ba 80 nguba ya fumbwa mais tango ekoma ke yo pesi lito yo pesi confiance ali lo makambo ekomi complication ekomi ba problème yango to so benda bino matoi bozala excité na biloko wana te to pesi ba lumière na bana nyonso ange de lumière numéro na biso WhatsApp est ouvert bobenga biso ozana posa mutuna ozana suggestion ozana préoccupation obengi numéro est avec 424 to kopesa yo en plus to beti c'était code ya basomba kangote mais boya ko ça ba consultation peut-être ozo souffrir place ozali na libota na bino bozana code na bino mais yo lelo yo ozo souffrir
porte-monnaie topesaka dibonnaire topesaka porte-monnaie magique te mpona mpe babengela inga mingi yo moto banda politique kala to oza na posa oguvernaka te opportunité yango oyo obenga biso tokosola no en privé ozala pasteur oza na posa ya surnaturel oza na posa ya passe partout toza disponible tobengi biso na coulisse tokosolola na yo tokopesa yo biloko nyonso ozolinga. Merci beaucoup, chers amis internautes. Merci, Maître Moukoulou, d'être passé, de répondre à notre invitation. Merci à toutes ces personnes qui nous ont suivis du début à la fin. J'étais là avec Maître Moukoulou. Je pense que Bolandi, point Oignon, surtout énuméré pour une émission à l'élo. Si vous avez aimé ou si vous voulez lui contacter, je pense qu'à Pessibino, numéro naïe, beaucoup y facilement. Et puis, à quoi répondre par rapport, il y a besoin au bino Bokozalango et pas naïe. Merci à Berli Vngamete qui nous a assuré les images héros dans l'ordre. Merci à vous de nous avoir suivis. Un grand merci à Berli Vngamete qui nous a assuré les images. Merci aussi à Richard T. Sabien qui n'était pas présent aujourd'hui avec moi. Merci à toutes ces personnes au Bao soutenir Bisso. Dans nos champs de les Chinois congolais, Norfelina NN World Style. Merci pour Bagouti, Balanciaga. Merci pour Nayo. Et puis, merci Nabinonion surtout Josi Kilimba, grand goal international Jika, Romeo Kilimba, Romeo Assassin. Pourquoi pas aussi Bato coloniser Prince Kassavou Bouana, Joël Elengi, Joël Ngoy Lengi, autrement appelé aussi. Merci à Plik Boutal Sogmen et à Béni Soldat Makassi Plik Boutali. Je vous dis un grand merci. Quant à moi, nous nous retrouvons très très prochainement. Nous rabaissons les rideaux. Bye bye. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.